je puisse parler en Tchoulouba, je voudrais préciser une chose. Le 6 avril, décrété comme étant journée férié, chômé et payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, il faut retenir que tous les peuples africains et les Congolais en particulier, nous devons, dans une réflexion profonde, dans la prière, chercher qu'est-ce que Papa Sibo Kimbangu voulait. En 1921, Papa Sibo Kimbangu avait dit l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Non pas par la couleur de la peau, mais par la l'estimation de ce que le blanc faisait à l'époque, l'homme noir devrait le faire sur son propre territoire. Et Papa Kimbangu avait demandé à ce que chacun de nous puisse considérer son semblable, à ce que chacun de nous puisse se débarrasser de fétiches, de 2 femmes, 3 femmes. Papa Kimbangu avait demandé à ce que nous soyons unis, à ce que nous puissions marcher ensemble, et surtout considérer l'homme qui est en face de toi sans pour autant avoir de discrimination quelconque. Voilà, chers auditeurs ce que nous pouvons dire avec concerne la date du 18 avril. Tout le monde doit se mettre dans des prières profondes et dans une méditation militaire pour qu'aujourd'hui, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ce que l'État accepte et signe pour que le 6 avril soit une journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Papa Tshisekedi Bango, le 6 avril, aïe aïe aïe, paka bo matina le nda kakulu kenda ko ulu tekinaliza kya makule le voix le 29 le 6 avril kakulu kenda ko nanga mingi mutainda kwa kutina mkubwa mano hata mata kuna ile teleni tena kuita lumu kesho ya mote la tete la mama atueli msitu kwa mfumo sasa yani go lumukina lumukiini la bakulu ke tata simu kimbangu mpatio kamona wakangama mula maku matatu mukule kwa tata mama ndio kula tata ndende papa simu kimbangu tena ni ya paka boma sinale ile kwa kitu kusini kasilipo ndani ya tata simu kimbangu tena ni wajisi ni mdambi ya tosti kisa Jina Kisalu, dans mémorial, le 6 avril, journée de chemin, de la course de voile, c'est une là, parce que nous avons la catastrophe, nous avons bonoko, nous avons batatu ba mama, kamuja nkakako, yali mfuwa mbili, fuwa, mbili batatu ba mama, bia benza, kwa yali bia zio batatu ba mama, sebete fusikala kwa nina yali, benza na moko mbili yali batatu ba mama, uone kitukuwana, ore bwa, bayo, mvutuka ya mbote kuna yirkini, Dijana ngata tanzani, sini Yesu Kristo, Yesu atenda vile la, Yesu mwenye mvuka kwa mpira mpira, sakita bila mziki ya mbote, watasema maana tumweni, wapige tumweni ba skuta, tumweni ba journalist tumweni ratiki, tumweni press tumweni, tumu za dini batatu mama, ndio kula kiki, ni sisi tena mjamda nchini kulu ya soko papa kwa zikani. Wasema ni kama nilitiza papa. Jusqu'au bout de sa colère, le grand message,
que vous avez peut-être si vous m'entendez, après ça, vous faites, ah, on a qu'à faire tout ça. En place, repos. Musique, en avant. Gardez, à bout. Vous le faites. Ça, oui. Pondu, ajoutez-vous quoi t'attends malongo, fleuve. Okombo ya tata ya mwana pe tata mwana mosamba. Tata mwanchanga ni tata mwana mosamba. Tozolisi matondi pe tokosoma koma lelo tango ekoti pe tokomata elu selemi elomo na délégation nyonso boyaki nango na mboka Kinshasa. Kimia oyo ememelaki biso etikala libela na nzoto mpe milimo na biso na kati na lingomba mpe na kati na mokili na biso mpe mokili mobimba. Okombo ya tata ya mwana pe tata mwana mosamba. Amen. Papa Simon Kimbango Kiangani, oye! Papa Simon Kimbango Kiangani, oye! Papa Simon Kimbango Kiangani, oye! Papa Simon Kimbango Kiangani. Na kombo na tata na pe tata molima mosante nzambe wa biso tata molima mosante uta le 7 mars okomelaki biso na ngomba Kinshasa lelo poso misato na ndambo oyo ezalaki kati na biso lokola molulu monene likambo ebuti nzete pote likambo le 6 avril l'État akoti likambo yango bapaye bazouta mokili mobimba lelo nde ezali mokolo ezali kozonga na Yerusalemu. Papa dira séjour na kati na biso tolobaki mingi ya mabe ekoki kosepelisa yo te tosalaki oyo nzambe okoki kosepela te yango wana papa limbisa biso kokangela biso motema te Kinshasa ezali ya yo lingomba ezali ya yo tozali kosenga kaka mapamboli pambola bana Kinshasa po ete totonga Yerusalemu tosuteni baaction na yo lingomba na yo osepela biso koyeba kozwa mapamboli yango mpona mokolo malelo tobongisa maboko topesa nzambe ya biso tata molimo mokokisi ya bilaka mbote na kombo na tata mwana mpe tata molimo mosantu oyo kombo ya tata ya mwana tata molimo mosantu
nzambe ya biso bana baye batonisa misika na posa mpona koyoka liloba na ye. Kibangizmo hii, kibangizmo hii, kibangizmo hii. Kinshasa hii, Kinshasa hii, Kinshasa hii. Euni, Lobite, Embazier, Soukameloka, Yangalala, Esengone, Esengote, Yeseroga, Yesekwe, Neloto Sukiwana, na como tata mwana pe tata molimo santo. Le président, merci, merci, merci. Ces jours, la mission à Kinshasa, il est malam. Bon, on vient monter. Oh, nous sommes là, qui est à Zouyango. Kinshasa, pour papa. Abel a koso koso. Nakoloba ete ndenge toyokanaki nayaki kozwa biloko nyonso ekendaki nga nakomi kolanda kolakisa ete nake kozela bino kuna napesi bino kaka une semaine ya préparation po ete bino bolobi na ngai tinsani ekozala na nkamba bokomeka $. Bongo bimonte, bongo. Ceux qui vont éviter Congo central à Zozela Bino. Bongo betama. Nzambe wa biso kaka ndenge na lakisa ki classement. Yo pamula kaka classement wana. Congo central abondana 100 kuru. Kinshasa aza déjà international. Au sangisi ba province 25 provinces. Nde sikaba bundana Kinshasa. Sikoto songe suki na age ya Congo central. Semaine. Nanguya na yo nyesho eza nango facile. Et surtout eza semaine ya fin du mois. Bana kini bakofutama. Yo tusheka mitema ya bakonzi bana kini bafutama to ya kosepesa yo nzambe wa biso. Bana kini oye. Est-ce que biso kobeta ya match na Congo central Aza kokololo. Azali mwana kokololo. Mwana pe kola akola kasi. Akoli nano te papa. Ah bon? Azala niveau ya Braza. Ba surprise pe ezalaka. Ya mibale. Nasengaki $30. Alors, tokokisa makambo nyonso. Toyokani ingesa papa. Oyo toze ya liboso si ekei. Oyo etikali mpe tosalela yango mbala moko po garanti mpo na misala ya nkamba.
Soki topesi bino nga na kende lelo mpona ete lendi bagauche nyonso ya mokili bakozala kuna mardi nde misala na bango courage ya Yelusalemi bango le 3 toki kozala bango oyo etikali ya monene nde na 6 avril yango otikili bino yini semaine mpona bongo biso tokee na esengo bino mpe botikala na esongo toyokani ya ingeta papa kaka mabondi tokolonga bino tokolonga te tokolonga tozala sire tokolonga toyokani ya ingeta papa botikala malamu mpe biso mpe toke malamu tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Kinshasa ye toyoki te toyoki te totenda tosalela na nkombo na tata mwana mpe tata molimo mosantu oyo nkombo ye tata ya mwana tata molimo santu Tata Nzambe pele na biso Yesu Kristo tata molimo mosantu papa simo kimbango kiangani kolo topesi yo merci otikaki Yelusalemi ya sika oyaki na engumba Kinshasa poso misato na ndambo ozalaki kati na biso lokola esakolama na tata simo kimbango uta 1921 bangola misato bayebisaki biso yango ete mokili mobimba bakomata na Yelusalemi bakokende koluka yo Nzambe yango lelo tango ekoki yo mokokisi ya bilaka ozosala minene kati na biso opesi biso mokumba totonga Yelusalemi mpo te pasi na biso esila papa oyo ozali kokende tikela biso mapamboli pasi eumeli mingi kati na biso olaki biso te tango ya Ezawu yango esili kokoka pesa biso bozwi tokoki kotonga Yelusalemi na bobola te mpo te yo oza na nyonso yango na nzela ya mobembo ezalaka na mikakatano ebele yo moko tata molimo mosantu yo kozala liboso yo kozala na nsima okotia bana bayo na kati mobembo obima soki bokomi Yelusalemi na kimia papa tokozanga te kopesa yo merci engumba Kinshasa ya yo bandimi ya yo lingomba ya yo nde mosungi mobateli balola miso na nsima tala biso bana bayo na nsima tozali mpe kobongama mpona komata le 6 avril tokende kopesa yo esengo papa pambola bozwi emonana yango wana mapamboli ya Yelusalemi tokotalelaka yango mikolo miso lelo lobi pe lobiko na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu nsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu ye untwali ya mwanda velela bika kalanga yetu tukao kwa elehu se mwane mwanda velela amen amen Bubule sali sali na six Lusala Kambote merci
Merci. Sisi kabangu balandula bisengeso utasante na keki magisa kasavubo. Papa yakina tina rezabio kwa misala ekende mkamba. Ndamo esiliko kende. Opération $30. Dokete. Esengene koka bakisama. Lele tadate. On toujours te kasi. Na dele ezali fete bako kako. Continue. Opération $30. Sisi kabangu. 5 jours de temps de rezabio katika biso. Qu'est-ce qu'on peut encore retenir au terrain de ce balandula biso? Il faisait 15h, 7 minutes que le chef vient de dire au revoir aux enfants, à ses enfants de Kinshasa. Le chef spirituel, le Papa Simon Kimbangu Tiangani, depuis le 7 mars 2024 qu'il est arrivé à Kinshasa, c'est aujourd'hui qu'il remonte en Kamba Nouvelle-Jérusalem pour aller attendre nos frères et sœurs, surveillant nos frères et sœurs, Yélus-Selemi, et surtout le 6 avril, où il y aura marée humaine à Nkamba. Mais je vous dis, chers, voilà, nous voyons le conseiller direct de Papa Simon Kimbangu Tiangani, Papa général, le docteur Bitoubidi, qui ouvre la portière pour que Papa Simon Kimbangu Tiangani, le chef de Papa, voilà, il vient de pénétrer son véhicule et c'est son conseiller qui est là pour fermer les portières. Au moment où nous vous parlons, les fidèles Kimbanguistes ici à Kinshasa sont vraiment dans l'allégresse de voir que Papa était avec nous. Il nous laisse la bénédiction, il nous laisse une bonne santé et il nous a promis à ce que nous puissions les rejoindre en Kamba Nouvelle-Jérusalem pour la continuité de la construction de Kamba Nouvelle-Jérusalem. Papa Bakese. Oui, Papa, Titi Kabango, na Monoyo, Tomuni, Zambe na Bisoyona, au revoir, na Mukolo Lelo, Mukolo Kito, Papa, Esengo, Yaboye, Okomuna Ngowapi, soki na lingombo yote zala ndelito kumi saka nzambe na biso ye abongi na lokumi penza. Pourquoi? Parce que 4 points du monde epesameli ye papa ye wana azotika na kotobeli lupango ya résidence po akoka komata na Yélus-Selemi batasape bamama kiwa semani na ndambo oyo aye kozanda na biso awa apesi biso oyo akozaki kopesa biso ye alobi biloko nyonso mosala oyo ayelaki azwi yango epreferaki eza ye azolanda malembe malembe papa ye esengo na liboso bango na nzambe na bango biso tolo na nzambe na biso bika tolimila ino nembokemboko bapasi bamalemleki yani wayika mokula ntanda ndombe papa Fabien mayebiso oyo ye asengaki mpona bana na ye ya Kinshasa esili kosalema toyebi ete présence na ye kozalaka makambo ebele bakimangise mpe banokimangise bansoba ye mpo kotombela ye mobembo. Et voilà, tata amokonzi ya bole wana na mobembo wa ye asili bongo kolongwa bana ya Kinshasa mobimba ngola pesi de butolanda tuzowela na mwa malembe kubima ositaki kimbangise ya kasafu potoko de continuer ese ngona yeye nilo bana bana ya kasafu pe ndenge paroisse kimbangiste nyonso moye tondami na nzela ya kolongwa boekine bokomi bongo na centre d'accueil Kimbangiste Kamba Nouvelle-Jérusalem, allais-je dire, Batondi Ebele,
bango banso na kotala bongo bandimiki mbangise ya monga fula na paroisse Matadi Mayo bango banso bazali na nzela pona koyamba tata mokonzi abule lolenga azali koleka liboso na bango liboso na biso motuka moye kumbi tata mokonzi abule tomoni liboso pene pene ya cortège to mituka waye pi motuka ya ba soldat ba Telina bino Isala ya bokiseni na bapapano Isala lina bino bandelina bino la telina bino Isala ya bokiseni na bapapano Etikali mate matiri malukanza beya solo na tango na bakoya na malembete Nagite bapa Etikali mate matiri malukanza beya solo na tango na bakoya na malembete Nagite bapa